Merci na bino soba ndeko na balandi ba congolais na émission na bino na chaîne na bino o bosepela bolobito sur la makambango makamboza makamba politique na chaîne na bino KMB News na loba toujours na likanisia mona mboka Jimmy Mokendi ona bengaka honorable na loba na bino pourquoi na bengaka honorable na ba makanisia sana ona ba idée lelo tozolo bela makambo za ebele mais to kata ndambo pour na kopesa bino ba éclaircissement par rapport bino moko devoir population bo pesa biso ba pansango kolobela mais makambo mibale ya seke ya motu ezali ya ozo le kana Congo pour na mandat ya mona mboka Fachi Beton eza publicité parce que na lobaka Fachi Beton aza na époque na ye nande bande ko batuninga lelo balobi ndeko na biso ensemble Moïse Katumbi présent ensemble à lobby ya ensemble à lobby que azako pressenture azako sala ba démarche pour na kozala candidat président de la République na 2023 oui eza mobete na kolobela bino nde bosenga kinga menanga na bino nde tozo manyola yango lokola na ebi pe bato yango esengeli pe to panzaka sango na ndenge to kabola liboke ya mbika yango na bino to liboke ya mbisi yango na bino liboke ya Moïse Katumbi ezali alobi akozala candidat na élection 2023 oui to boite ndeko Moïse Katumbi coup de chapeau parce que ozala pe na moi makambo ya malamu muke mais loko to retourna ba peuple congolais botuna kinga ndeko Moïse Katumbi chapwe alobi ozala candidat mais bato na ye bazana union sacrée o baza ko occuper ba poste minene a déléguer bato et là quand on retourne na bino peuple ezali boye est-ce que bato ba kosala na président Félix Antoine Chilombo ba kosala pona intérêt ya président actuel Antoine Tshisekedi ou bien ba kosala pona préparer ba élection ya 2023 et puis ceux qui ba kosala pona ba élection 2023 est-ce que toza na machine toujours na blocage était ya machine pona bango parce que bakosala koyiba to kobomba misolo pona ba élection ya moto atindi bango ndenge ezalaki ndeko Joseph Kabila Kabange coup de chapeau iska avandi na ye na wapi esika azali ndenge bazalaki likambo nyonso bomona epepe lukamba mpo na mesana akoloba nde bolobaka nanga na sepende ndeko moko auti poto lycée Mwangela auti Londres alobi Moïse Katumbi aza koloba aza ko pressenture ki azali candidat akozala eli na 2023 pays a posé un bakawa na pesinga de à soumettre des problèmes donc atie mikoloto na makamomi bale ya mi bale na kolobela ya liboso de Moïse Katumbi asengi akozala candidat 2023 ninga zoloba nanga na bino tozolanda atindi pe bato na union sacrée na mandat ya mona mboka Etienne Tshisekedi Chilombo Antoine Fachi Beton na ligne na signalé comme révélateur ça veut dire quoi comme momon ici comme évangile ya bato ba monisaka na ebite soki balandi ya mboka to biso bana mboka toyoka makambo koyoka to landa to monaka Moïse Katumbi azalaki gouverneur Moïse Katumbi asali makambo na ye Moïse Katumbi abalisa mona na ye na États-Unis to landa na Kinshasa ava kozonga kosala ba maguye ya ayaki aza candidat ba bloquer ye na ba barrière lokuta o balinga ko bomaye lokuta ngana loba lokuta pona nini tango ndeko Joseph Kabila azalaki awa akwai azali na ba moyen so ko Moïse Katumbi mais na mona lokola nazo révéler bino lelo na mona ko Moïse Katumbi azali dauphin vrai dauphin ya Joseph Kabila parce que azui bato na ye a infiltré bango atie bango banongi oye so loba je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair atie bato na gouvernement bimi na noté premier ministre abimi to ebesika utite no bidensi nini na loba na émission na pesa numéro nanga makambo ko bomisa mona mboka Chilombo ko bomisa na mandoki te mais ko bloquer biso ba congolais na makaniso ya kinango ezali bato azaka ko tia nzinga na ye lokola basali ya Congo bakambi ya mboka Bati Lukwebo azalaki kaka na ngambo wana azali président otoyebi ya Sénat bande ko ebelo otoyebi na otanga bakombo te eza publicité te mais toki Moïse Katumbi azako yemba azako loba mais bato na ye baye
primature to éviter ceux qui mutu ndeko wana premier ministre otepa na ye Samuel Konde to éviter nanga na bino asima pe ba poste to ebi mais to kiki azali candidat est-ce que ekozonga les mêmes cas ya autorité morale te bo banda ko sala ba démarche bo dénoncer bana Congo bolobi na ngana loba ngana zoloba nazali pe mutu lokola bino mais po nanga Moïse Katumbi soki akozala candidat oui akoleka na nzela nini parce que nana Lubumbashi botu na bato Lubumbashi na nguba na chasser ya Moïse Katumbi lelo na vani na ndako bapanzisa ngo beko tuna mituna bokolanda ngo na magazine moko kaka ye Moïse Katumbi wana za koyemba bakutinga na ndako na lobi Moïse Katumbi aza elema ko voter te ngana lobi boy lokola président Félix ayaki na makanisi état de droit alakisi biso azoya azolakisa kaka na mandat moko comme président de l'Union africaine to kengela nango to zala engele to protéger to sécuriser Moïse Katumbi aza parmi ba élément oyo basala magouille na Congo lelo to bandaka ko sala na baloba na français plus rien ne sera comme avant Moïse Katumbi azala président na Congo est-ce que soka teka nguba na Lubumbashi na ya chasser soka sala ginyoso le na commission na bateka ba iranium bongo yekaka président to kosonga kana makambo ngo mes frères mes sœurs tous aba congolais to fungola miso Moïse Katumbi pona nga équipe ya Mazembe pesa biso lokumu et pesa biso chan et ça le Seigneur osala mena biso bino to veiller nazo na likambo ndeko Christian Mwangela lobaki oti Londres abenginga to sololi to échanger na ville awa Christian Mwangela za mona mbandaka après 25 ans kotika mbandaka ay kotana Kinshasa ke poto azana Londres Christian Mwangela lobi et sala makate na tango bango baliba investir na Congo osala misala na bango ayoki deka ya mama moko na ministère o bazali ko benga ya industrie mama boale mama na biso azali agent ya ministère industrie kombo na ye ebima azana matriki na ye mais azana muto asoka mbongo na este mais ye moko aza mongo kombo na ye balingola makako banda bana musati leo za mbongo te bato bazo pesa bandeko na baba matrikile wana bayebani basi ya basoda misato na quartier ya Kimbwala bapesi ngai doléance oyo banda mibali na bango bakufa 4 mois lelo bakena démarche ya kozombo na bango lokola mibali bazana hôpital bakufa briske bazoka mbongo te na koya na bango na chaîne na koyamba bango na édition ya liboso na émission ya liboso bazoka mbongo te mais bato bafutaka bacha payer wano basalaka liste ya paye po bakena banque bakosaka bango bakomi me kolinga basi ya bandeko na bango basoda congolais tozala bandeko tozala ba congolais tozala makila koka bandeko mawa tango batemisinga na moto nazaki na lagome na freni na sokole pa na bango nazaki na devoir ya kolinga bana na bango te bazolela likambo wana bana bazotanga bana mususu babota bako na baba souffrir bandeko na ba congolais tozala bandeko eza malamu te na koya na bango awa lelo na koloba makambo na lobaka bokaka ngo samedi toka na assemblée bomoni mbutu na ba député na pesa rapport mampingi awa na ba député baza di nombre makambo ya est boka na assemblée nationale na za député na za bon mandatanga te parce que un commissaire du peuple n'attend à Kalazali mandaté par le peuple. Ceux qui peuple population we ba ateke ba député to wana bande konanga ya este bitumbeso le kana bosela ba député na bino ba pétition bosa la liste bo signer ba signature so bon monezo marché te na landi libanais moko azako sala makambo ya kingabo esika lekaki ma ebele libanais solo ba bi député bo voter te libanais côté makambo ba congolais bongo biso moko bandeko ba po etondi na inondation ya mai bandeko nanga ba congolais na sepel na General Kasongo Sylviano Kasongo mais eloko ngo zo continuer parce que ba benga nga lobi na mideda na place batie ba policier bazo senga ga 500 francs eloko ezo sila te yango wana ole bazo carte de lecteur ya moto ba contrôler ba l'équipe bazo 500 francs na maya boy na 7 ndenge moko bandali yauti 312 bazo ka ba 500 francs na barrière
bandali ya uti 312 eza na 5 barrières ezaka 7 balongola bandeko nanga tozala bandeko bozwa mbongo ya bakongole na ndenge nini na kamwe ke moto azoteka nguba babuka mesa na ye na bapolisier po afuti taxi te taxi yango ya samedi ya salongo esalamaka lisu te nde bazwa ba 200 fois ba 500 francs ya bato tokomi wapi tozokende wapi toza wapi nde bandeko babi bazolandaka na KMB News bandeko apoto babengaka nga Blandi Litumba Carlos Litumba bobaye bobengaka nga po tosolola makambo yango bozolandaka na ba Twitter ba YouTube tosolola bino na YouTube lobby na Twitter tosololaki na Google bozobenga nga na pesa bino ba numero problème na biso eza boye bolobi pete ntuki ezali kosala ba innovation o bomoni ba biso lelo na ba télévision na bino apoto bo s'impliquer bisika bozali bolobela makambo yango ndenge tolobaki na bino bandeko Martin Fayulu lelo na yoki Fayulu abengi ndeko nanga moko afuteli ndako na kitambo apesi veste à $300 na comprendre que bana sande cop ndeko nanga Pinouf ozande ko nanga ozande venanga Martin Fayulu apesi mbongo po finga na président Félix bandeko bazo calmer yo ozoyoka te tali yo moko na lobby lelo po comprendre que politique eza échange du dé ezali ba injure na ba insulte te émission lelo na sala par rapport quoi toi avancer tango bandeko ba lobby président de la République yobi rien ne marche ayebi pourquoi lobby na condamné été président de la République a sali ba idée akewa pepa boyebi ki abimaki na mboka pona kozola biso ba innovation ya mboka ndenge akendaki na mboko bayambiye roi yambiye bomona ba aéroport problème ezali ya biso na bino akiko za na volonté osa to aéroport awa mibale moko na njili moko na ndolo moko na Lubumbashi apone pa na ete na Kasai apone mbanda ye pa na ngate azopona ba province eza évoluer azopona ba province eza en avancement mais ceux qui biso mo tozo bloquer na gouvernement na utiko ebisa bino ya Same Lukonde na ba Moïse Katumbi autorité morale na ye na bandeko toza toujours na machine ya blocage eloko nazo senga na ba peuple congolais Moïse Katumbi azandeko toyebaki candidat ya 2023 ninga lobby eza mabete na course ya ba électoral ba pekisi moto te il suffit de remplir ba tâche ndenge ba institution ya CENI eza kosenga de ba règle eza kosenga ngana zolo balikamo batuna ngana bande kwa FARDC guerre à est wana eza continuer kaka ba militaire ba pesinga doléance balobi baebi papa na bango Jean-Pierre JP Bongangila na est asala makambo baebi na mboko azalaki a bloqué biloko wana ayeba ke za montage à Kinshasa na lobi te ke bisinga me ba soda ba lobi abandai ko boya yango parce que amona ki intérêt peuple congolais na katité bande ko na pe ba congolais ba député o baza na assemblée nationale tango baza ko lever bande ko na bino na mabele na bino po na ba intérêt na bino na bana po bozo mbongo bateka minere eza ko sala bino ndenge nini ezo toucher bino te eza pasi so na zolo bana bino boza pe soni ndenge na lobaka papa na biso Etienne Tshisekedi na 2011 aloba nango mulunda lobi okuganga na munoko mboka c'est un prophète pe à son âme fumumpa Etienne Tshisekedi wa mulumba amonaka musika aloba makambo wana lelo conséquence yango mulunda aloba bêtise Etienne Tshisekedi abima eli même na mbandaki pa na nga to etufa ye comme j'étais du sang Etienne Tshisekedi wa mulumba conséquence yango yo abanda démocratie liberté d'expression a risqué ba vie na ba beta e ba pimela pouvoir oto ebi bande époque ya Kondo Mobutu Sese Seko Maréchal Joseph Désiré Ngwanda lelo azawapi Mobutu azawapi toza koteka bokonzi pona nini toza bapanzisango nazolo bapona souci ya mboka bande konanga ba congolais tozo finga président Tshisekedi Etienne Antoine pona kaka ndenge tolobaki mona mboka za pouvoir biso ba congolais nazolo ba to redike ba conscience na biso
yana nga Chantiningo bila lobi maya chassette ka malisute nako tuna pe mituna awa nako yamba il faut suivi likambo Congo ezali suivi ezate pour lancer campagne 3 jours 4 jours bobo sani biso tokotika te tokolanda yango nazolo bana longwe maneti nazolo ba yango ke biso mo ba Congolais tozo miboma ennemi ya Congolais za Congolais yemoko na solole na ba grand sage ya Inde o batika na église o babengi ya Buddha bakomeli nga na komeli bango bapesi nga félicitations. L'ennemi de l'homme c'est la peur bobangi lelo soki bazo boma bato na Ituri na Beni partout tozo banga société civile azako dénoncer tozo lobate ezairer na biso moko la police wana base pona police ezala ko sécuriser population na bien na ye mon général Amoule lelo na tanga ka ote na tangio quand on parle de Kuluna tozo lobela mbotu lokola moi la police azo sala nini yo comme numéro 1 la police na fingi yote Général Kasongo Silviano grand frère nanga na moni misalo zo sala tango bazo senga 500 francs pona muto aleka akelu tendele akena bibwa akena badara botie frontière même na pays na capitale eza konoré te 500 francs bozo apembongo banda kala bosana ngonini boza bakulutu nanga renouveau dans l'esprit so na lobi renouveau dans l'esprit zali mutu na mutu a rédiquer conscience na akanisa sika nini esimbi te abongisa naza ennemi na bino te toute autorité vient de Dieu boza bakonzi ya mboka Général Amoule banda kobeta setene na zolo basoki olandi ngai considérer que peuple congolais azangi bonsomi peuple congolais azo souffrir parade ya la police bo banda ko contrôler mandoki ya ba police bazo beta masasi butulo kwa moi nazo informer bino na sepel na basoda justice militaire bakangi lundi dalina émission lundi bakangi bakuluna na malweka na justice militaire général Mbala coup de chapeau malgré est bato ba okufa malgré bozako bimisa ba général mususu ba ma permaturé retraite esimbité po bazo kosela bango makambo na sepeli basoda na bakangi bakuluna bisika na zana malweka bakangi bango parce que la police ezo sala ba magou ezo sala ba aventure au moins la police azui mandoki ba pese pona ko na sécurité bana mboka apesi baleki ne ba terroriser bato na butu ngai moko ba terroriser nga na zuika ka bouteille ya plastique na teka arte bakimi baza ba faux policier na pesa cité na za journaliste bakima na moni ke baza ba faux policier bo pesa ba mandoki na lobi bino te ba konzina bi ba policier bazana bana ba bandako na ka Mobutu ba tiaka Kabila lelo ya musée bano bazo terroriser mateteza bana ka Mobutu to changer ba kombo mais eloko mozo changer zate nazo senga na ba konzamboka to avancer Congo tango bokena ba réunion na libanda bamboka boza ba tête ya pays bozo mona ba pays wana za ko avancer biso to ko avancer te soko zimbongo Général Silviano Kasongo na sepelaka na yo pona nini oza na autorité ya langage mais application za nango te ngana osenga na yo ndenge okangi bato na ba couvre-feu ndenge okangi ba soldats ti ba condamné ba ona ndolo ba policier na yo o basala nini tracasserie ba roulage wana bobo balata passa ya ba numéro matricule bazana nani ya yote ata changer mais ba osaka tracasserie nazolo banalinga na Silviano Kasongo comme ya nanga congolais obotama policier te obotama civil mais osala la peuple congolais musala et là on a osenga to changer na conscience to rédiquer conscience basala ba slogan wana tanga Kabila changement de mentalité to changer te lelo nazolo ba soki na kosenga ba changer bino tout pouvoir euti na Nzambe ba changer pe bino bopema bomona makamone ezotambola na osenga na président Félix nde na oki balobi ngana landa kite ba président bi rien ne marche président yo moko nde ba lobi rien ne marche nde ozosonga sala nde ozonga sala gouvernement ozali fort tolobi teke tozobanga ba candidat wa 2023 bayaka pe baleka Kabila 2006 azoki neno ya prépa ba élection na 2011 asalaki ba magui Etienne Tshisekedi abimi biso zaki na ye lelo bimi président tolingi réforme na niveau nyonso
ngape na battre campagne wana na ndenge nanga peuple azozelanga ndeko Eliezer azosala misala azo dénoncer papa Molière azoloba butu lokwa moy basala nini bakata ba parti nzoto président sala engele tolobi teke yo mande ko silaka te bato zo solola na bango bato zolia na bango nde bato babomaka bato nataki kuma mutu teke oboma yo bango ndo basala ke gouvernement no échoué pouvoir esilaka mutu asilaka menzamba asilaka te monsieur le président to soutenir yo ti mokolo kolemba pouvoir problème ezali boy changer ba institution wana changer ba tête ba institution wana ba ministère tia bato baza capable ça la nouvelle classe politique na France ba leka ba président est-ce que tu le ba tout na mona moka classe ki obi ministre ya François Mitterrand premier ministre abo sanati nanga na bi yangote François Mitterrand, Jacques Chirac, monsieur le président, est-ce qu'il faut que Makila Soumanda, Jali Seboussa, Jean-Claude Baende, te igno sake zabongo te nouvelle classe politique. Franck Dion wasi ma ministère intérieur. Augustin Kabouya, Aleka. Kiba Sapé, noble Aleka. Biso ton a posé à bato sa musane za poto. Arnaud Schwarzenegger a komaki gouverneur de Californie. À partir de film naïe, azalaki na politique te, on appelle ça les atouts politiques, il a fait les œuvres politiques. Asali ba film a créé ba ambition politique, ba voter gouverneur, lelo na moni film na John Rambo. Et o babengi nani Schwarzenegger Rambo nani nani kombo na zo kimanga Rambo tozala bato Rambo ba sa film moko balobi conscience esala mindele bazo changer pourquoi pas biso papa Timothée Kayembe nazana temps koloba pona nini Congo eza ko avancer te bandi ko basengi libanais moko azolela pona makambo ya Congo na Kingabwa mais biso moko tozo changer vite to voter ba député ba mandataire mais changement zate papa Mboso Joe Biden changer nano interpeller bango assemblée na yo sala lokola ezalaki ya Kamere lokola ezalaki ya ndeko Kamere sala église au milieu du village na 2006 Kabita to pesa musala na Olivier Maga komi kosi ya musique Katumbi basaki pas se retrouver na solo bato changer conscience na biso renouveau dans l'esprit lelo na lobi boy na Jean 13 eza kolobaki kaka bato baliaka na bato ne baboma bato Jean 13 bo consulter évangile à Jean na Jean 13 bo komona partie à verset liboso Jimuki na sali évangile o tozo le kana Kambe News mama Mélanie bo senga na oloba nanga na sacrifier corps en jeu nazo la le siki ebanite mo sana bana baze siki ebanite nazande ko ya bobo kanike ba fingie na lobi yango wa lokuta bana tsike de baza bien éduqué bana tsike de baza bien éduqué ba jimi mukendo baza bien éduqué na ye baka pourquoi balobaka baluba bazo pouvoir te ezalaka na ndenge ba se comporta balinga bêtise. Ça pour moi, je vous le dis et je vous confirme. Na lina lo baboye, bokonza mboka na 8 ans ya koloba lelo, kozela te pour gouvernement bima, toza bloqué, machine za bloqué. Makambo zo marché te. Circulation monétaire ezate, bato bazo souffrir, poto ma ville uti Mbudi, uti Badara, uti Maluku, uti Seta, uti Nganda Sese. Outi Kingabwa poko mana ville embouteillage ya koloba te iso kreka bandeko ya PCR bandeko nanga ya bapesi nanga boloba bo soutenir Félix na bosana biso te na bosana bino te bolobaki base Rwanda na Mbudi wana bolobaki bobenga yenga na butu bobi na comité pendant 3 semaines base Rwanda les enfoirés na pesi bino mbote bandeko nanga ba Claude na nilo wana bobai na zoya te na zotamba na musala na bino bomoi na kondi ngana osa musala ya renouveau dans l'esprit église au milieu du village lokonda loba na na zepa Félix so mabe zali na koloba mais lokwa zana mabete mona lobezate président Félix na yeko suka na émission lelo Samuel Lukonde premier ministre aux chaîne keba ko sala porte Moïse atindi yo a recommander yo o sali pe ba fonction na yo na même grande sœur no ministre na poto ils appellent ma bête aza résident na poto aza congolaise
Samuel Lukonde bosa lengele ce muta recommander so azana mabe ce mama na zandoki muko musa ko leona likelemba bandoki tout ça lengele Kongo eza biso moko Kongo eza tozala ini nde balobi mabele wana babengaka esika balevaki bato samedi bateka yango ba député wana baza ba 3 pité baza ba député te un député sa musa peuple a recommandé ba député à Kinshasa nazo senga na Godempo Kinshasa eza kokufa tozo landela kaka lelo Gentini Ngobila Godempo za pasteur oyebinga bien oza pasteur image de l'Éternel na bandal vie to solola na yo to soloka makambo Kinshasa solala oza wapi Godempo na osala motion mo na osala pétition oza vie na pasteur image de l'Éternel eza image ya Satan te na koloba makambo na yo samedi na ko inviter na chaîne oyebisa bana Kinshasa ndenge bonne marche ya gouvernorat na ya Équateur ndenge exécutif nezo tambola nazolo baba congolais to fungola miso mama Sylvie Bongwangela na pesi bino mbote toza na campagne ya les 6 ya centenaire ya église kimbangiste toza na kamba les 6 monsieur le président babengi on États-Unis invitation mais keba ba américain bazo distraire biso toza bandeko tobeba na bango te ba américain pe baloba lingala baebi ambassadeur azana ya États-Unis zawa na lobi boy kene na nkamba ne sika Jérusalem ba africain zali papa Simon Kiangani mbote siko zali ni ozo na nkamba Jérusalem kene na nkamba bongo tala makambo mobuta omelaka ayebaki secret ya mboka nkamba Jérusalem na lobi bandeko na ba kimbangiste na za catholique tozaka eloko moko et comment même seul esprit même seul Dieu même corps na lobi boy kambe news ndene boba bo s'abonner bandeko na yo so bo benga kinga boza ebele mwana cité bino tes émissions politiques mabanga na bino ezali tozala connecté bo s'abonner na kambe news et na ba mega na bino bo s'abonner na ba téléphone na bino na kambe news na bando pesa bino coup direct na likanisa ya mwana mboka Jimukendi na zawa na pona kolobela ka bino bandeko na mbandaka nde bokomela kinga boza ebele Luison petit na Luison lobe kozala gouverneur na ville ya Mbandaka Luison mona ya Mubenga Luison Mubenga olobi na obi vie makambo zo lobe za bien bale botikala monseigneur na ngale botikala olobi makambo zo loba ya catholique na lobela wana olobela eza sujet par sujet donné na lobi na bino kaka bandeko na ngai tozala connecté na likanisa mona mboka Jimukendi kambe news eza pona ko informer bino kambe news eza chaîne na bino boponi bolobi to lobaka vérité tiliwa na pesi bandeko nyonso mbote ya Zena Bolonzo Jean-Claude Beneta Feliko ndenge ozali Gilo Andomboyo Christian Bosembe papa ka embendengo sepela ki kebalandanga na kosalaka bolama peuple congolais bandeko na yo sakambe news libota Jimukendi nzamba protéger bino batela bino ba kange bazana bino nazo panza sango naza connecté na Kambe News na scotché na Kambe News bolobi chaîne moko te bolobi na tanga ba chaîne wana te na otanga ngo boy ba ko sapo bali ya mbongo Christian Lusakweno to sa la vérité ngana to kusatake na chaîne na yo Christian Lusakweno to kusatake na chaîne na yo bana Kongo babadi ko comprendre que bana oli ambo pa Kabila lelo koma ko lia mbongo ya kolobela n'importe quoi na ba vérité te na diffamation na ko na chaîne na to solo masolo wangu na pesa ba konyo sombote ciao to kutana mikolo goya